Et si tu veux permettre, chaîne, je veux permettre tout le monde moi chômage, il y a 5-4 personnes. Maman groupe mal à la tête. Maman ni maman, la présidente moko. Mbote na bino nyonso balandi ya Gemidor TV. Merci de avoir toujours na confiance pe fidélité pe sa kabisa na kasa chaîne na bino. To senga na bino ka bo s'abonner, boza décider quand tu veilles toujours na kasa Gemidor TV to nous relaxer bino ndenge ba artiste na mso bazalaka. Artiste comédien surtout, to baki to zande wana mingi pona bango, to me kabe ko sona bango to me ko yeba. Qu'est-ce qui se passe vraiment na vie na bango? Et moi également je m'appelle Datili Kamba la fille à papa. Pour la bingate, j'en profite pour saluer mon vieux Guy Basket, mon konza double continent, vient en Gamoko, Bambo, Tébélé, Pessalé, à Babé Tigana, Mwanda, Biendi, Mikolo, Makambo. J'en profite aussi pour lui. Merci beaucoup à mon boss de Ozinga, des prix Pressènes. Et Datili Kamba Lelo, Azana, invité na Lelo Kumoneza, Fali Maswaku, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonne news, ça bien? Ouais, très bien par la grâce de Dieu. Et vous? Moi aussi ça va. Lundi à Gemidor TV. Tout ça n'a pas quoi. Il y a un temps pour ça va bonsoir. Fallait m'asseoir que oui ça va faire non ni na ba abonné à Gemidor TV comme bon les anani na ba ba bioté. Ouais, comme on a fallait m'asseoir que 14e apôtre de Jésus Simbolenga, l'homme qui a traversé la mer en pied, qui a attrapé 10 antilopes. Akangi 9 moko kufi pona pe mambango legaki mingi donc chuchwa papa chuchwa mama levier lidobi levier kwalanga akoka sentimate. Là c'était l'ambiance babia zoza na il faut que c'est rarement trop fallait m'asseoir ko tu un peu tout me repoyer ba fallait m'asseoir ko azanani bima wapi lelo kuma m'asseoir ko wana yuta wapi ngai pour expliquer ba fan ya Gemidor TV même pour ba fallait m'asseoir azanani. Ouais, Maswa Kwazaka, artiste comédien comme tous les artistes, a évolué dans le groupe. Il y a un groupe dans le m'a parlé de Bengango. Après, voilà. Veuillez m'excuser. Après, on a eu Paya Freddy Mbale Sombo, Kolongwawanande, après, à côté de Monstre d'Archico Pouloulou, après Lelo, nouvelle vague de Mama Via. Donc, tout court quoi. Dans la nouvelle vague de Mama Via, quoi, leader. Nouvelle vague de Mama Via, tout de plus Mama Via en beauté, parce que dans biso du rack parce que la leader en beauté belé. Fallait m'asseoir, mais que peut ça biso. Lelo yoza m'asseoir pour lelo et bani monde entier. Tout cas, tout côté comme les oreilles. Bon, oui, because oza yebana. Ouais, naïbi. Oza bana. Et pourquoi le lot oza ba succès na yo oza kara toujours na sema kwa Mama Via? Mama ni mama aza présidente moko jamais vu. Aza bien aza posé dans le garelo côté a chabiso à l'aise, a chabiso ba chef à l'aise donc ba président belé na ba présidente belé mambo oyonga maswa kuna salara to oyo biso ba chef to salara na ba groupe musubo be banana ba président ça ndetse ba ramni na mso to éviter ouais ko tourner ba film ça dit oza nzonzinger oza à l'aise ya osala mambo tout sauf ba jour à répétition. C'est quoi ton un peu to yeba est-ce que ndenge oza bongo na ye ndenge boza bongo comment famille tout le bas comment déjà famille à ma casse maintenant pourquoi kaka au stade de chaîne na yo mais toujours aux rappels na est-ce que ça pour la relation monter ça na c'est on a un boucan trop chaîne est business relation ni négoza na c'est parce que tout ça le bas on est paré comment dire enfant chéri mon mingi on m'a tiré après ça va laisser aller biso nyonso so lobi bongo c'est que bon li dans azan enfant bébé to Christian deux azan enfant bébé alinga biso parce que tout ça va valeur à groupe et puis na envie à rater que na que nous ça la groupe pour nous joindre mal à la tête car au bac ça tout et puis à part ça
nde lobi mambo chaîne Maswako TV za kwa société et va permettre payer longola quelques personnes na chômage babanda pour ça là quelque part. Bon, pourquoi pas au lieu de ça Maswako TV wana bon s'améliorer car babi ma vie a pas na chaîne na vie à TV pourquoi vous s'améliorer car na été qui vous soutenir car chaîne nezala et que les bosso au lieu de ça la chaîne na mo vous avez makanisi moko bo pembeni eza lokola mama asombi lupango ayebisi bana moto mutatonga chambre na ye oyo soko avanda na mwasi na ye soko avanda na bana ne ka ye biso ozaka bongo yango na babi tozaka pose toa libre yango wana nga mpe natala ete natonga chambre oyo e permettre lobi e site ezopermettre chaîne na biso ezopermettre tolongola mwa chômage ya 5-4 personnes mambo ba groupe mal à la tête makasi donc toza posé toza l'aise tova na biso. Ok, fallait m'assurer que il paraît que Bobé bana Top Vision, banda au la chaîne na yo Top Vision bien encore le société donc boyo kana to déjà pas ça. Non, wana vie na ngato be bana te wana comme une politesse. To be bana te ya lo barate. Puis Bobé bana idée ni intention ni. Mazongi no benga yo poto kai pare ti ko so les apprendre te meko benga yo neza kiboso au jouer ba nini ba la bossa ni combat titre mon atala ngo ba ujana au jouer je ba so jouer sous kuna te to le ba vérité. Ouais, pour le moment nazo tourner no ba film na été mais j'espère à la longue pour déjà quand on a tout les sur les na c'est qui mukolo pesa ngambo na le film mukolo muto kansate Maswako sala nga film na c'est le film omoni donc tozo bunda na biso toza pe précété toke malembe parce que caméléon kenda malembe type la sa koma museketele lo musile kete musekele le roi les trop vitesse à les pe mbango les be wenze donc grâce à Dieu toujours vivre lelo na tourna na ngai batu babenga ngai darling abenga nga à part darling Christian Dose dans ce sens tu comprends bien fallait Maswako malgré la chaîne na yo mais je jouera bablo pe batum sous dans ce c'est ba fan J'aime d'or TV qui so J'aime d'or za pour ça na yo a ba robien ko jouer obligatoire na jouer puis kutunga na yo ki merveille azo signer ce bato ba contrat au signer contrat muzano libre ouais ngai contrat bon on a signé na facilité parce que nous à l'aise et à libre parcours il suffit de respecter la journée avant le tournage c'est tout hein donc voilà yangwana donc batu bateni na bango te rigueur oh abe bani na été Yves Lubamba Top Vision vient en Haïti. Fondé de pouvoir. Là, c'était Fally Maswako. Fally Maswako, il s'est un peu. Fally Maswako a marié. Fally Maswako a vivre nini. Aux occupés. Ma famille m'a rappelé quoi yeba. Et puis tout le temps comme moi c'est mais il s'est quand même vie na homme qui est privé na homme qui. Tout normalement na âge au yanga. À cause de la célibataire, à cause de la paix, azala occupé nan sonne azala yemoko simbate na mukolo père des enfants na ozanga mutote moni azangete sauf que tout la destin ya Nzambe ayebi ndenge ni azotambusa biso po lobby fitir na biso ezala bien oyaki tosaki lobo maleo ya mère veut ba solution j'espère au moins inde to potana ke pinde na vanda na batu na voilà Fally Maswako to ka kilo mo meki na matanga mindondo na lemba musenza zati la yozo kiango
Et ça qui on est ni pour de yoza mona ngere yoza mona na komeni ni toto na naza ngenge mona ngere ngere ce qu'on a qui pareil lemba musenza zati c'est que na ba komeni musenza zali nani tamba biki na lemba musenza zati c'est que na ba komeni musenza zali so na répondre quand na langue musenza ezalaka d'abord mutu ye mo ndenge azose comporter voilà donc makambo kotaki musenzi tobosana yana wa bakri nde baomosasa bakri na bango mais correspondre nde te bacomprendre ichan la tobunda esimba na baartiste comédien musenzi aza te so moto aa mabe ntango ovivre na ye ocomprendre ye masoko question nanga soki ezali tozomona nakoloba teki bino bato boyesima tozobela par rapport à bavie oyo ezalaki bino bokoti bango na mosala tozomona bagene oyo ezalaki babino bagene oyo bobimi sikoyo tozomona boza mpe na mwa bavitese moko boye sikoyo bavie wana bayekala parmi na bino eza mpe na bandeko na bino mosusu bazokritikaka bango ke bosala batéâtre epesi bino eloko te ndesi base retrouve te na tete oyo basolo mais tandis que babino question eza mwa molai tandis que babino bato boyesika bamosusu bazwaki ntango ti korepitaka te bakotika eza masoko eza na mwa camarade mambo yaka nanu atio na duding pepe so makambo comme pour jouer comme pe star lelo oyeba ta mosala kutu te mais bavienne bakomi kokritike bango mpo bino bozwi occasion kokendaka badubai avant mpo tobagarso miso boye lelo lobi il faut que mokende dubai lobi il faut que mokende misiko bokomi manke bavie na bino wana étant donné bango base sacrifier trop bapesi baénergie na baba bongisi mino nzela epesi okopesa bacamarade na yo nini oyo baosala makambo wana ya kokritike bavie wana liboso voilà conseil oyo nga nakopesa bango na vie artistique bazalaka apprécié te na vie artistique bazalaka apprécié te sozowelela esopo yango moni bato ebele bakokota bamaison bayibosimba bakisi babata yo mo mpe moto akisa makasi te toyoka masolo moto akisi merci bayeba mosusu bakoma kuba pede te me babetisaka na basima mpo bazwa bala ndeka toyoki masolo banani yango wana oyeba ndeni masolo ezobeta bakaka bafani baoloba abna nde naka boye noko boye ndeka naniaka bivore boye alokomi nsima bivore esimba te conseil nokopesa batunu wana oyo baosa baje wana aza ne garçon abotaka na ye mpe aza mpe na bana me na nsima donc baliaka na bango ye na nsima eza vie apprécié yango na aloba eza vie apprécié moto alingi kaka alobi nga mpe bamonanga ndeti maswako lobi nga mpe bamonanga ndeti dati lobi bamonanga ndeti Christian Dose est-ce que ozo se rendre compte que baza na le passé moko boye tozwaka début oyo ngai na bande carrière depuis 92 toyena lelo on a fait combien de temps je fais combien de temps kaka 4 ans kaka oyo kaka nzamba pelisi mo étoile yango nde bato bakomolo bakaza akesi aso bani msalo kala 27 ans eloko aza nango 17 ans eloko aza nango so bino na nde ti lelo 27 ans 17 ans non et 2002 voilà sorry 2002 ntango baoloba eloko aza nango bino oyebi te sekele ya motema nakaba bino yango batiaka oyo nini so eloko aza nango oyo nini eloko aza nango oyo nini wana ni wana linda kardasham to bina biloko moko masa nanga linda oyo nini nazo comprendre te kasi olakisa eloko aza nango richesse abo mwasi donc nga eloko na oloba se temporiser moke vie bazwa yango na apprécié te epuis ngonga na yo ifo ebelema okotravaye ndenge nini mais so ngonga na ekoki te ya pasi ya pasi biso ozwa batan yango nalobi ti likemba na biso ya kala yango lelo ezofuta biso ata 100% te mais quand même eyebisa biso valeur moni
Merci beaucoup. bazwa pena temps ya koyokaka mateya mingi so baki église base distraire te yoka mateya esa temps pasteur atia loboko et permettre fongola makambo. Merci beaucoup Fally Maswaku to comme vraiment na suka émission na biso ko bisa fan na j'aime donc nini puis mo ba mbote na mo ba fan na yo 2 ou 3 peut se pene belé mingi. Ouais ba mbote vraiment na pesi ba mbote na batu balinga ngai Fabrice Mola ya Sol Ganteka FM Clim Boss Carlos Osvaldo ya Madieno Kamba et puis Bambote Belena, maman Olga Madouda, maman de l'Oswenga, maman des temps et de tous les jours, Bambote na place pour ça. Et puis Bambote Belena, patron na Bino ya site. Comme Deozinga. Bambote na Batutu Balinganga. Je dis vous comprendre donc mystique. Nous autres c'est lembi donc. Ok, merci beaucoup. Là, c'était Fally Maswaku. Fally Maswaku, vous savez, c'était le roman Maswaku quand même. Et le roman, c'est Fally Papa Maswaku quand même. Moi, le roman, moi. C'est un conseil na wopesa ba mibali ya poto, mibali ya kisasa, mibali ya par-ci par-là. Soza moi si pembe, yoza chocolarité. Soza moi si pembe, otikeli mbongo olamba. Oyo kuta lambi te kobeta te mbali azaka kuluna te kobeta te yo kotaka na douche sokola matara mbetu finigadra okolela na mbetu. Voilà. Là, c'était Fally Maswaku, hein? Papa Maswaku, il y a un sentiment, c'est pas ça, un beau été. Un sentiment, donc, et tout comme na suka émission na biso, tous qui vont inviter na biso. Problème, tous na Papa Maswaku, elle peut se les bébés sur le camp mbote. Elle peut se mettre mbote mingi, peut merci belé. La bible tous occasion qu'on a na biso, na sengi na bino, vous s'abonner, vraiment na page na biso J'aime d'or TV ma boroza ba surprise belé bientôt là na Bronly tozana ba star ebelo bolingaka vous s'abonner et vous savez que site na biso matin ma campé comme un peu bien système so. J'en profite pour dire merci beaucoup à mon boss, à mon papa Chou, Deozinga des prix suisse babi ba mboto na wana mama bande renos na Suisse ba mboto wana merveille ba solution motema kuma pap bébé c'est le kamba babi de la part de Chucha mama ngamo pena pe bamboto mais de la part de Chucha mama a sentiment bamboto na ngana cameraman na kitoko filmer nga bamboto na yo donc héritier babi héritier motema héritier donc cameraman ya bogar ya série héritier babi so bamboto na wana donc la ngabino merci beaucoup bisous bye.